yango moyen pour tenir cette église ezate. Donc on a bino inspiration inspiré qui Esther Menezes inspiration diabolique. Non, alobi makambu o eza clair to bongola mitema Yesu kami tazoya. Wana penzolo bazo bongola mitema te. Bon siko fali azana liboso nzambe po nzamba ko buka motema fali te. To jibe pia nazana npo nzamba ko buka motema na te. Papa Bire. So écoute Jésus Christ andima ko lenda kwa jase moyibi mutu mabe. E bongo biso batoto za mai na makina na njoto zo sala. Pourquoi pas to pousa pembe na bango. Siko e bango bazo sala mabe, biso ba yo to ebi nzambe tozo kima bango. Bo bongo la mitema kan. Ona mosana nzambe azo kima ba monene héritier mais na kuko biso bazaka na ye. Ozo banga biso. On a hypocrisie. Oui, eza hypocrisie. Ozo banga biso batamoki. Féliciter l'homme de Dieu de Nile Sinda kende kota l'héritier watana bina palais. En tout cas, na ko basali mabete na loba kango clairement zaki clairement la boy ba finganga. Na zaki clair. Na loba kango que ce qui approche chaque héritier pour l'évangélisation atali c'est qu'un jour il faut zonga la makolo ya Nzambe eza bien. Mais Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde sur www. Aurore Télévision, merci beaucoup à tous les abonnés qui nous suivent aussi sur Trace RDC News. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, comme vous le remarquez, je suis avec Maman Peggy, Madame Yamoto. Donc, merci beaucoup à Paola Schengen qui est là à Londres. Frédéric on a à gauche, Nathalie à droite, na moni solution te. Frédéric Naomona, Paola Schengen qui est là à Londres. Nazomona ya Willy Moucheni Koda Mboka. Nazomona Mama Mimi Moujeka, Mama na Chris Kalanda. Nazomona ya Ni Dembo Dembelas. Nazomona Mama na Gisèle Zinda. Nazomona Samira Mekawata. Nazomona vraiment vous allez belé. Je reçois pour vous servante de l'Éternel, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maman Peggy Alama Oapazali, présidente Yaba femme forte. Fait dire que ezali vraiment intéressant. Naba Mama tout. Oyoyo bazala na besoin moi toli moi ba difficulté faut vraiment qu'on contacte Akama o mingi parce que ma solo belé zali ko solo voilà servante de l'Éternel Maman Peggy Alama bonjour. Bonjour Papa Biri. Voilà bonne santé. Par la grâce de Dieu tout va bien. Voilà batebele ba mituna vous êtes servante de l'Éternel na église nini ozali mokambi ozali prophétesse ozali maman apôtre maman évangéliste ozana titre nini na église. Ok, nous la canne église chemin divin. Il y a pasteur Léon Congolo, na PC Mbote Sikazali, nazali modératrice. Naza modératrice, naza na ba formation si tout va bien za malingi ba bimisanga ka nzambe koki akosa volonté na ye na koza apprécier parce que tous est en Nzambe. Voilà, donc tu dis que Moussala Nzambe a pas de difficulté vraiment moi belé sinon mais boni libota boni bana boni papa qui mezali nandako qui meza vraiment l'angolo Nzambe grâce sur grâce. Voilà pour batebele baloba que non koki jamais ko boma moto libanda au moment chez toi ça brille sinon ça marche. En tout cas, ils ont qui pensa qui toko foyer nanga, ils ont vraiment bien parce que nga nazo la sabatu nzela fo nga za l'exemplaire. Ils ont qui pensa bien. Soumission, makamunion so ko respecter mobali donc nyonso naza munoko ko kala nyonso te mais par la grâce de Dieu nzamba opesa nga pensa makasi nazo kokisa. Voilà. Merci beaucoup Maman Peggy Alama. Oyemba rapé. En tout cas, ko yemba na yemba te. Mais qu'on trouve na kati sujet à artiste musicien femme forte servante de l'Éternel au sujet de Fally Ipupa tu te retrouves là comment Papa Bire olobi naza nani femme forte naza maman ou na camarade ba couple to pesa conseil mais Fally Ipupa makambo ezoleka na Fally Ipupa eza na kati ya foyer te eza na kati ya foyer yango na yaki pour porter conseil na kati na bango na luka kimia na yaki kopesa o akolanda akoyoka asalela poto boma moto et nkoloba te loko Fally aza Fally ne to barake bango basalela ka mokili bongo biso to za to na lola
ngano to na mokili. Donc c'est-à-dire na yaki lokola maman o apportera conseil na ba couple et on a yaki pe na kati ya sujet ya star na biso Fally kotia pe kimia ko boma moto tant que mosala nzambe na ki na ba injure te na ki kotia kimia vraiment o akomona ngo mabe na ebité parce que Yesu ya pona bato mabe muta sukola Yesu makoleza ndumba esi to mona musanto ya kosuka Yesu mako Yesu akeno fana ndako na aliaka la ndawa na ya jase zaki na muyibi ozomona donc na ebité papa bireso na lobani. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alama pour la réponse na eux elle est vraiment très importante, mais sinon ça s'est dit na ba minoko il y a plusieurs personnes que no ba musicien ya mokili na ba musicien ya nzambe oko différence en ndenge nini na français bazo benga ba musique la musique profane et bon musu ba benga la musique chrétienne. Est-ce que nzamba la musique papa biri nzamba la musique te nzamba la musique to adora kaende donc eza ba parole na yo nizo so ke o adorer nzambe ozomona nzamba la kati ya musique te ba musicien ba sala ka bazo yema musique mokinde to ba musique mokili eza domaine na bango eza musana bango nzamba yebi bango azo yembela mutu azo décorer mutu mais tandis que oyo mususu wana bazali ko honorer ko rendre culte na oyo amona na raté invisible yango na penzo zoloba bango bazo sala kaka rôle na bango po nzamba yebi na musala basalaka. Donc c'est que to comprendre bien eza culte parce que adorer to pe ko yembelela c'est tout un culte. Donc ba o ba yembara loka ba musique profane ba sala ba culte po na batu. Papa Bire, batule tozo adorer nzambe, tozo yembela nzambe, tozo adorer nzambe. Bango bazo yemba, batozo mwa bazo bwaka mabanga, bazo bwaka bato mokili. Ozo mwa tozo mwa bazo bwaka nto mesa ko bato mokili, bazo bwaka bato boye na boye. Mais biso to adora ka nzambe, tozo ba combien aza merveilleux, tozo pesa ye merci na souffle de vie. Voilà. Donc différence c'est zakawana. Voilà, merci tozo ngano na régie, la régie va nous proposer un élément ya Wete School. Oapi et Kamamarana Papa Nabiso Grey. Donc tout à la non publicité au et prix toujours Nassima. Merci. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Nous sommes déjà de retour sur ces plateaux. Maman Peggy Alama, toujours au sujet à musique. Ba musicien profane c'est que bango nzamba yebaka bango te. Oh papa Bire nzamba yeba bango te ndeni na kela bango so nzamba yebi bango te na kela bango mais nzamba mutakela bango surtout tel na cantique des cantiques Salomon yembela mwasi na ete. Oh na kati ya Bible. Oui la cantique des cantiques sotali Salomon yembela mwasi na eza kati ya Bible. Si quoi c'est ça péché Salomon na kumisa mwasi na c'est ça péché. Mais ba parole ba mot chéri simbanga yo kelenginde c'est ça le problème. Papa Bire au moni eloko na lobaki yango ne banana baki que différence c'est ça que biso to adora kanzambe. Tozo ba merci pour na souffle de vie, merci pour pesinga kolia. Bango bazo adorer batu. Azo yembela muntu. Zo mo différence wana ezaka ka yango wana. Différence ezaka ka moko bango ba adora ka mutu, biso to adora kanzambe. Yango wana réponse na ngai. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alama, mais trop solo la likambango toujours pour essayer la paix moi passe ma casse dans mon thème. Ba musicien profane de fois des bazala critiquer beaucoup plus c'est pas la bino ba musicien profane ba longba kuna donner tika ke bino bozala rabasan tout bon, mais sinon il y a quelqu'un qui m'a déjà dit dans la vie un jour que ba musicien chrétienne ba bongo la ramité manokité suite à bas comportement que sainté basseur et tambolé na bango, mais c'est différemment avec ba bien ba musicien profane, mais tout le monde a ses contrôles quand même ça la fort il y a cause à la responsable. Papa Bire, merci pour la réponse na question na yo plutôt en tout cas tout ni bien. Papa Bire, Jésus a kapona banane. Na olinga mo répondre nga Jésus a kapona banane. E kapona bato ba yebi déjà nzambe to pona bato mabe. Na olinga yo pesa nga réponse. Jésus a loba ke ya ye pona bato mabe
aye pour nous sauver bango pour nous bikisa bango. Yango na ngina loba na bato ba ça ka différence entre bato mokili. Po biso to za mokili mais ba comme ça ba musicien mokili. Na ngina loba boye. Jésus moi ça ndume ko sukoye makolo. Po ni Jésus abenga ka te longwa. Oza mini mabe, oza na makambo ebele. Po ni Jésus abenga ka te. Mais Jésus yamba kai. Tout comme ezape biso ba yo tozo sela nzambe, il faut toza ka pembe na bato wana poto évangéliser, to te ya bango to benda bango ba ya pe na kana biso. Ah mama pegela mayo côté ya fali pupa. Nani papa Biri. Asa mututi. Mutabongo na kate za kanza. Côté ya papa chéri. Oh, mais tout leader a pembe. Papa Biri mutakela bango ya nzambe. Nzambe na makoki obongola. Yo mote ba musicien to benga ba musicien mukili pe ba komo embela nzambe. Mona bango lonte. To moni ser na biso meje 30. Akomo embela nzambe. Bate ya kete. Bate ki kapa mutu. Ah voilà, okomi benza place yango. Bate ya kete. L'artiste musicien d'Akomoda Newman. Yango wana penzolo bazo bongo mitema te. Bon siko fali azana liboso nzambe po nzamba ko buka motema falite. To jibe pia na nani po nzamba ko buka motema na ete. Tant que biso to loba ke ndenge to mona pasteur Denis Lesi azo défendre Fali pour pa ndenge ya TV. Donc c'est que pasteur a ça ne péché te pour pasteur azo ala incriminé na ba titre ya mabe ebelo non te yo pasteur bomba comment aux ala camarade na Fali soki pe ndenge ni tout ça là deux ans ngo mabete. Papa Bire, na roki koloba eza mabe na ba sens peut-être oya zo kendele parce que aza mosala nzambe. Soka ye azo te ya cœur en tout cas nga na za pembeni na Fali pona l'accès liloba nzambe un jour nde ayembela ka mokili nde to mesa koloba ayembela ngo siko nzambe eza mabe te. Mais soka ko continue toujours ko encourager kaka adora ka bato mokili wana nde eza mabe. Ozomona mais soka zo ya penza ke abenda ye pembeni aya a se racheter aya pa ya nzambe ayembela nzambe eza malamu. Mais soka eza ke azo tika ye kaka a continuer ko adorer bato mokili wana eza mabe. Ozomona. Voilà donc wana ezali mabe mais sinon d'après vous pour ebela ba musicien chrétien même ba pasteur ba koma na moi ba réserve au mona so alinga kutana tam son héritier watana bazo banga ba mona ene héritier pour kozala mal interprété au mona grand homme de Dieu so ba moni tam suna we ranson azo banga donc pour kozala mal interprété ozala koneti akene tam skota le dingo azo banga kozala mal interprété. Est-ce que ezama be na mosela nzambe ko pusana pene pene ya batuana Papa Bire so écoute Jésus Christ anzima ko lenda kwa jase moyibi mutu mabe et bongo biso bato toza mai na makina la njoto zo sala pourquoi pas to pousa pembe na bango. Papa Bire mtakela ba musicien za nzambe peut-être le autres zo mona ba défaut na bango bongo biso mais pas ba sali na nzambe ba landa pe ba musicien bazonga lisu ba sali na nzambe te ba tikala ka na ndenga anglais zoologique. Papa Bire omoni na kati na biso o loba nango Job en réalité dans l'homme c'est l'esprit donc esprit na yo déjà ce qui est faible partout auquel nous a toujours faible. Donc faut biso bato to sa la kanzambe faut to soulever ka esprit na biso na prière na ba gêne pour to za makasi to ba ko kima ba tentation ozomona pour jamais to ki ko laisser bango baza batu oyo ba comprendre nante bazo bango na ba ki liboso ke to différencier ngo parce que bango bazo adorer muto ozomona ke muto yembeli abwaki muto zo adorer moi si ozomona mais biso zembo oto yemba ka ya nzambe to zo adorer nzambe to zo senga nzambe merci nos personnes kolia merci na souffle de vie merci pour battre biso ozomona différence eza yango wana ko approcher bango za mabete ko approcher bango za mabete na teka Yesu jidate. Avec tout ce qui s'est passé avec les artistes et musiciens congolais en raison de ne plus jouer na niveau ya Europe que ba viola basa ba bimana basa batu ba musu ba bimana ba danseuse et comment ba ka ba viol ainsi de suite donc ba musu ba détesta bango pona ba marambo wana. Papa Bire yango molo nazolo basiko bango bazo sala mabe biso ba yo to ebi nzambe tozo kima bango bongo la mitema kan yebisanga bato oui faut qu'on approcher bango côté ya bango ko la kisa bango Jésus akufa ki pona biso ozomona biso ko to komi ko kima ba te bato Satan bato masumi Satan sa mutu mkonini Satan moko aza créer nzambe muta créer Satan malgré asala ki mabende nzamba a rejeter ozomona tozokima bango bako bongwa na mukolo nini donc ça kanga ma passé na zomona mosala nzamba azokima ma monene héritier mais na kukwa msu bazaka na ye
ozobanga biso wana hypocrisie. Oui, eza hypocrisie ozobanga biso bato mokili. Féliciter l'homme de Dieu Denis le Sinda kende kota l'héritier watana bina parler. En tout cas nga ko basali mabete na lobaki yango clairement azaki clairement na boyi ba finganga nazaki clair na lobaki yango que soki approche ak héritier pour l'évangélisation atali c'est qu'un jour il faut zonga na makolo ya Nzambe eza bien. Mais loko penga sepele nango pe héritier yembaki nzembo ya Nzambe on me dit souvent ngapi natala kiango écoute zo yemba en tout cas nabi gloire au Seigneur l'héritier wata oyemba ko na ba en tout cas gloire au Seigneur ce qui un jour a quoi adorer tata Nzambe et ça bien makasi parce que ça mungonga kitoko na sepela ki nango vraiment makasi aïe donc ça là qui vraiment bien et pesa qui vraiment bien na mona qui vraiment que oh soki Nzambe sali grâce pardon papa héritier soki Nzambe sali grâce un jour akoyembela penza Nzambe batu bakokangwa mapenza parce que ça mungonga kitoko ozomona na okako penza bien makasi donc c'est-à-dire que soka continuer et vous avez une bénéfice de la part de l'Éternel. Yango ana vraiment en tout cas soki azoya po ala kisenzela Nzambe et que ça bien makasi mais soki azoya po encourager que continuer musala o adorer bato mokili wana que ça mabe. Bon si je comprends bien donc aujourd'hui là comprenez-nous donc tozo kolobela sur l'hypocrisie, il y a christianisme ou api ba chrétien bazala mingi ba hypocrite au mona sœur nanda ku ala tara pantalon te mais soki abimi au mona zana mwa liputo au mona ka longoli yango na libanda mais kaka bino ba chrétien au monde na église aux ali serre libanda au komi na yo serre en crise babi serre babe ngae serre azali serration serre azasuki serration frère azali freinage pasteur azali passe-temps dans l'église la pasteur soka bimia komi passe-temps serre azali serre corps dans elama balata ka serre corps frère azali freinage et belé be hypocrisie wana na kati ya vie chrétienne toujours remarquant que pa na bino bolobara marambo mususu bosala rapé marambo mususu ça dit à quoi Papa Bire, et là, moi, qui koloba kaka, nazo kapena pasi makasi parce que tozo banga batu, mais tozo bosa que tata Nzamba mona ratali banga na se, atana se amai biso to mona ate mais ya mona ka. Tozo préférer beaucoup plus ko banga batu, ba mona nga pona tambola kina muntu, asa ila kamokili, ba mona ngai. Te bino no ba chrétien no ba bilamba ila telina no ezala na no bien tout monde na église aux actes mais so ba invito na soirée moko boy, sérieux wana beti na echu na baby. Soit c'est l'eau mon béa passoula à côté pe na fête. Papa Bire, au moins le moins koloba yango na zoloba totika hypocrisie na ba église. Au moins kande zoloba na na li solo moko na profiter na betondo tuningabo. E na serre moko kaka ndeza ka muntu mobala zaki na poto. Azota la émission kaka nde tozoleka ba mbi ba serre ya Chris kaka ndo zoba na kati ya émission. Frère a sepeli na serre wana serre anataki elamba ti ana maboko. Ati jipa mulai po d'habitude yala taka biloko mo mchoto emona na telo etika ka bomba mutu. Ba yambi ba on émission frère l'air a tali chaîne na bango a sepeli na serre a bengi numéro wana batie bango contact yi na serre papa a lingi serre a bengi pasteur na ye lokola serre aza hypocrite pasteur na ye bika serre aza mo santu neto bakaka po to bika mo santu aza ka Nzambe mais biso bato koma pe ba santu na bisayo papa Bire pasteur a soli na frère obi na sepela ki na serre bo pasteur bien oh moi na malamu Serre wana en tout cas mupendo komona te achaka manzaka te asala kaboete azamwa samala msoko bala penza na ko encourager au bala serre Papa Bire to kende kande tozo kende boye Papa Bire frère abatu azaki déjà desi na poto moko ebi poto makambo elekana kuna azaki déjà desabi wo na zui mwa so banga Nzambe Papa Bire frère ayekoya asali makambo alibala webi ke mwana Nzambe okoki jamais ko lekana makambo susu sonke obala Papa Abire na bisayo frère abali sera pesi nyonso na biso nyonso tikanya eloko te et comment mon kolo ya nuit de noces nde to lobaka ba ke na flat ba tiki pe ba invité ne ba tikaka Papa Bire na biso na nuit de noces je m'excuse pour na bato bazolandanga moi ça c'est déshabillé na bisayo tatou na nzoto lokwa likamususu ah bon ha abeta batato ba dragon Baba sil moko ozo kapendeza ba sil moko mais serre protocole anote manégizo lote na mati a wa jip na mako na bisayo mobala kokate mobali ya ganga na biso Papa Bire mobali kana ganga mobala kufa le même jour
na biso kane mo mbala okaso mo talisco façon azuela ka mwasi nde pasteur akumisa mwasi tatouage yango ezalaki ya Angelou Gabriel to Angelou Papa Bire Angelou Gabriel obeta mtu tatu abeti mama tatou ba dragon ba nyoka ba tatou mo chose étonnant abeta tatou a dessiné tatou ngo nyoka ti awa munoko nyoka et en tout cas bo excuser nga munoko nyoka vraiment et yesko sina système de ka yo lobby et ye wana mobala koka komona mwasi bongo te mobala sala ala ki sirène des autres sirène des Papa Bire za ki sert ya hypocrite azobomba mana bilamba nzoto ya kokola c'est-à-dire que hypocrisie et bebisela batebele misala et bebisela pe batebele mabala et bebisela batebele pe ba confiance. Oh et bebisa penza ndozolo ba bongo Papa Bire bat bakotuna pourquoi frère akufa toyeba likambo wapi. Sert aleka asala na habité bato batala ka témoignage na habité sert aleka sala témoignage wana aloba combien za hypocrite ndazaka na tchela zo ko sela nzamba za tchela bomba kabila donc epesa pasi yango na ene ba tozo kende wapi biso ba tozo nazo préférer kutu ba musicien tozo ba musicien na biso toyebi ke bazana bango bazali ke biso penza bana nzambe toza ba hypocrite bo excusenga po toza biso ba hypocrite te bo excusenga vraiment en tout cas toza ba hypocrite. Maman la hypocrisie. Voilà, merci beaucoup maman Peggy Alamato qui est mais lentement et sûrement vers la fin de cette très belle émission qu'on a parlé sur l'hypocrisie, la méchanceté de chrétiens par rapport à la foi, ainsi de suite. Mais sinon, tu vas retenir ni peuple congolais, chrétien, na bandeko na biso to benga lokwa ba païen balandio, vous allez servante de l'Éternel, message ni oyo bakoki ko retenir par rapport à passage na yo. Message oyo bakoki ko retenir eza boye. Totika ba comparaison. Totika ba comparaison que ya aza mokili. Ba on ba ça ya mokili non. Totika ba comparaison. Donc on est moko inana. Donc voilà. Amour, l'amour couvre tout. Ah voilà. Totika penza wana parce que oyo nzambe ati Jésus-Christ atikela ki biso zaki c'est l'amour. Atikela ki biso bolingo. Soki biso tozo kima bango. Siko ba nani ba ko évangéliser bango afin que ba ya epa ya tata nzambe. Soki tozo za musika na bango tozo cha ba séparation bango ba sala kamokili biso to sala kanzambe. Jésus-Christ ye moko chose étonnant alia nanda kuya jase. Era kota ki jase la ramona kayambi Jésus bongola motema te azoba biloko nyonso oya ibaka batu azongisaka parce que ayamba ki Jésus comme Seigneur et Sauveur soki Jésus le kaka ya liaka nanda kunete est-ce que nga bongola motema nana kota ka lola na Jésus moyibite à comprendre que a sali mabe à se repentir Jésus lobi ngana lelo tokozala pa etata ozomona. Parfois, bango bazo sa makambaza ba inconscient, mais biso to sa makambaza conscient. Oui, là vraiment j'ai dit vrai. Bango bazo la nanga ba yebi. Biso bato sa mela kanzambe to yebi ke o eza péché mais to sala kango. Mais tandis que bango baza na bango katsa mabunga, ba yebi na bango te, bazo sa na bango ango. Mais biso ba auto yebi parole. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à quand on continue que ça va hypocrite? Totika hypocrisie parce que tozo fingisa tata nzambe. Moyen bango ba bongo la mitema ezate. Zoyo. Papa Bire. So écoute Jésus-Christ anzima ko lenda kwa jase moyibi mutu mabe. Et bongo biso bato toza mai na makina la njoto zo sala. Pourquoi pas to poussa pembe na bango? Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Voilà, Maman Peggy. Donc, comme on a presque à la fin, juste une dernière question. Yakotou non mais tout mona kester emenea. Ayemba mama nanzembu ya zila kelele oh Lazari. De ayemba vraiment jamais jusque là na ba église bobeta. Mais tandis que tout le monde a un moment nanzemba frère Patrice. Il y a kingani na ba boîte de nuit pe au monde ezobeta nango. Donc eza vraiment facilité kozwa nzembu oyo musicien tant mususu ayembele la nzambe lokola ba kester emene ba nzembu ozo pesa gloire na nzambe. Mais bino bozo mais nzembo kutu mwezimbi ayemba o batutu ba yoka ba gege. Mais ti lelo bobeta ngoka. Papa Bire moni
place vraiment tout ni sous question et malam makasi. Papa Biro moni nzembo la rebetaka to kaka beaucoup plus ba parole pour rendre instrumental te. To kaka beaucoup plus ba parole. Papa na biso tester lokola yembe la kanze monete mesa ko banzema mokile to benga kama ba so ba satan to yeba raté so pe ba satan solo na ebité ne to benga kama ba satan siko lokola ya za muto asaira kama mokinde to mesa ko ba bato mokili yango moyen ko tanga ta église ezate donc on a bino inspiration et inspiré qui kester remener inspiration diabolique non alobi makambu o eza clair to bongola mitema Yesu kamita zoya mais pour déjà bola radana ba parole mo bolo barabino basali na nzambe que non na kati ya munoko ya mutolokuta vérité koki jamais ko bima c'est que na munoko kester donc lumière ko bima te pe sauver pe mon kil oh papa abimisa kinze mona za ka inspiré na nani asa ka inspiré na nzambe po ayembe le roi des rois parce que bongo ba o ba yemba lokola ba héritier ba fali ba wera ba on peut ba la inspirer pa nani Papa Bire na koloba ndenge nini bango ba musique et inspiration ngana ye na ko juger mutu te parce que bible zo perception to juger batu na juger na mutu te na ebisa ko bien na début que eloko bango ba salaka ba doraka batu donc inspiration bango eza ka vraiment sentimental charnel eza inspiration oyo eza na mosuni mais kasi Moïse mbi epé Mike Alambai avant pas banda oyemba c'est na sentiment à cœur c'est dans le désir de son cœur. Donc c'est dans le désir, c'est pas Dieu qui chante à sa place. Papa Bire quand na biso na nga jugement te. En tout cas na nga ko juger bango te nazo respecter ba l'homme de Dieu parce que niveau bazanango peut-être nga comme na niveau ana te tozo sala fort to meka. Ozo mona respecter bango penza makasi mais na ka ko tia pema batu nanzela to longwa hypocrisie yango lo penza na yeli awa ozomona na koki koloba boye Papa Bire nazo zongisa kango nazo ba no med fois que Papa Bire bango ba adoraka kaka batu différence ezaka ke maloba bango balobaka bazo adorer batu mais oh biso to yemela ka nzambe tozo adorer nzambe différence ezaka moko wana yango wana kaka. Voilà, merci beaucoup, c'était Maman Peggy Alama Ouapitozala qui nae na émission ya mukolo ya lelo pour parler de l'hypocrisie ya ba chrétien face ya monde. Je pense que ça sujet moi vraiment moulaï et ça sujet moi vraiment monene l'hypocrisie des chrétiens face ya mokili. Donc tofongola yango veut dire que lelo toyambi maman na biso Peggy lobi toyamba maman Artemise maman Suzanne et pourquoi pas aussi batutu ope ba roya ba releka posa sujet moko troke nango peut-être aussi ti fin de l'année ezali moko ya émission chrétienne où tozali ko sala na kati ya Aurore Télévision et puis ekoleka na ba chaîne ebele bele. Voilà maman Peggy Alama, merci beaucoup, ba salutations non rapidement. En tout cas, na pesi vraiment ba salutation na ngai na oya ngai penza bébé na ngai ya motema papa Grey Bitaki Weteche. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous aujourd'hui. Abonnez-vous massivement sur Aurore Télévision. Merci, abonnez-vous. Bonne continuité de nos programmes sur Aurore Télévision. Merci. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.